bana mambre, papa FMI, bana mambre, papa Miatemo, bana mambre, Karine Mokonzi, la baronne, Mama YouTube, icône, autorité morale. Aïe, 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 oh, oh. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na yoki ba audio soi-disant ezali bana membre. Bon, na yebite soki penza ezali bana membre. Na yoki pe audio mususu, on dirait papa FMI, bon, papa oya bana membre, on dirait ye, mais na yebi pete soki ye. Bien sûr, si na solola na ye na téléphone, mais mongongo yango esali nete kokana, na yebite soki ezali ye. Alors soki ba audio oyo na yoki ezali bana membre, en tout cas foko yebake ezali momate po makambo yo eya boye ndongo. Parce que Karine Mokonzi bolinga ye ezala na mabe to na malamu bolobaka boza na ye. Nakanisa bolobaka mingi te bana membre, me na yoka bino boloba mwa muke. Mabe na malamu bozalaka na ye. Alors, gai sikoyo nakanisa babiloko ya na bandako mona na Karine Mokonzi oyo bato baza kobenga mabe, nga personnellement na mona yango mabe te, na mona ezala vie quotidienne. Oyo sikoyo bino bolobi na bodio wana ekoki kozala mabe to na mokuse ezali mabe, Karine Mokonzi asali mabe. Alors sikoyo naza kotuna soki bana membre bosiliki pona asali mabe to pona nini. Pamba te bino ndenge boza wana boloba boza na ye na tango ya pasi to ya bisengo. Soki asali mabe to malamu boza na ye kaka bokompranaka ye aza mwana na bino. Me oyo nyonso eleka na bandeli pana nga na monango penza mabe te to eza mabe te, eza vie quotidien ya mutu nyonso asalaka, ata voisin na yo, ata ndeko na yo, to mwana na yo, to baboti na yo. Me oyo bolobi sikoyo na bamingongo, oyo etie mobulu, oyo nde na moni Karine Mokonzi asalaki mabe. Alors pana ngai soki penza bosiportaka ye na mabe na malamu, en tout cas mabe ya liboso nga na komona yango yo oyo bokoko supporte. Wana mususu ezalaka nde ba mabe to berere moko to ba foti moko to ba comportement moko ya bizarre, mais ezalaki penza mabe te. Mabe asali yango yo eza pe ya munene te, mais ezali mabe. Lokola bino bodesida boko soutenir ye na mabe to na malamu, nakanisa na moma oyo selonga ezali moma bokoki kopike crise te. Pamba te soki bopike crise elakisi ke bokomi na suka ya mabe Karine Mokonzi asalaka. Elingi koloba oyo biso neti ngai nazalaki komona mabe te, bino tango mosusu boza komona yango mabe, ou bien aza na bamabe ebele asala bino bobomba yango boye kobimisa yango sikoyo. Mais soki bobimisi yango sikoyo ekomi na bodio na media, en tout cas eza mabe mingi. Premièrement pona honneur na bino moko bana membre na ba mama autorité. Parce que bolobaka te
parce que toyokaka makambo na bino te. Me tokokamwa mbala liboso toyoka makambo na bino, toyoka kanda na bino mbala moko ekwei na bato balobaka mabe mpo na bino te, ekwei na makambo mosusu te, me ekwei kaka na oyo bino bosungaka, na oyo bino bolobaka bokozala na ye na ntango ya pasi to na ntango ya bisengo. Mabe akosala bozalaka na ye kaka si bomesana na ye. En tout cas, mpo na mokili ekamwisi mokili. Memi ngai papa robo na kamwe kokamwa. Parce que nayebi makambo bolobi mabe oyo asali, nga mpe namoni yango soki eza bongo, en tout cas eza mabe. Me lokola boloba jamais, bosala ba crise jamais, ata sala bino mabe mosusu boloba yango te, bolingaki bo résoudre yango kaka na calme, sans que biso toyoka ba mingongo. Surtout bolingaki bozwa ye nanu, botia na position moko ya bien, ndenge bolobi ke bokende kobimisa ye kuna yango abimi na ndako wana. Soki botia na position moko ya bien, sima na yango nde bokoki kozwa ba décision oyo bokozwa na kati ya réunion na bino. Me na minute oyo koloba boye, kobimisa audio, ezali kaka teke bozoloba ne asala likambo, me ezali neti boza koatake ye. Donc boza koamitake. Bon, bozali koatake bino moko. Po tango bokotake Karine Mokonzi, bozali kotake bino. Nakanisa soki bolandi bien, bodio na bino ebimi, nga nalandi yango na sule baoba, epa ya ndeko na nga ya mwasi wana, popa na ye na kotaka mwa mingi. Na ye kokulanda susu ndambo, pa ya marira omwaka, na monike makambo yango eza oserie, na vandi na lobite tika na landa sikoyo, tamulai pa ya marira mwaka. Po chaque fois, na landa kango kaka, ba 3 minutes, ba 2 minutes, moto moka lobi, ya mibala lobi, sima na kati. Me lelo yo, na zeli batuba loba, na kanisa, soki na tangaki bien, na komiti na 23 personnes, ba lobi, na moni bisika, ba lobi lokumu ya bana membre te. Na moni bisika, ba kumisi bana membre te. Ba tete bino, vraiment, na ndenge moko, ya mabe. Karine Mokonzi, ye ba traité ye, ndenge kaka, ba traitaka ye. Elingi koloba, oyo ba lobi po na Karine Mokonzi, ezali sans effet. Esali atelo komoko te, batu bakoyoka yango, po ba mesana koyoka yango. Me oyo, ba lobi po na bino, bana membre, na ndenge ba traité bino, en tout cas, ezali mbala liboso. Bien sûr, ezali eloko, na yebi bino ndenge bokozwilango te, me pa na ngai, na moni yango eza mabe, parce que, mbala liboso bolobi, mbala liboso bosiliki. Bapesi bino raison bisika moko te. Alors, na kanisa pe boza na bino na posa ya raison te. Mais soki boza groupe moko ya bana membre, na ndenge toyebeli bino, na valeur pe na honneur o topesaka bino, en tout cas, bokokaki kosala geste o eleki te. Ngai tango nayoki yango, en tout cas, na bisika nazalaki, vraiment elembisi ngai na nzoto. Na ndimi te, na kanisa, na raisonner kutu, na yoka ke batekaka ba chaîne ya YouTube, na teka te ya ngai, na longwa na mondo ya YouTube, ata na lingaka rando, ebongi, na talaka yango kaka, na sepela. Koloba na tika, pamba te, na koya koloba maloba mususu, ngai moko na leli. Ndenge oyo bino bolobi, ndenge bosali na bodio, pe ndenge panzani, soki nga nazalaki na place na bino, nde na leli. Nde na leli, pe na kanisa, misusu baza kuna, baza ko regrete, pe baza kolela. Sikoyo awe bimi bongo, image na bino, bokosala nango ndenge nini, bokosukula yango ndenge nini. Parce que Karine Mokonzi, ye azali icône, mama YouTube, autorité morale. Karine Mokonzi la baronne, descendant ya Chombe, mwana ya Mokonzi. Ndenge azawana na kanisa, ye image na ye, esukwamaka automatique, ndenge poso ya nyoka eshanzaka, to ndenge kameleon ashanzaka ba couleur. Me ya bino siko bana membre, honneur na bino na valeur,
bapesaka bino kaka na ndenge toyokelaka bino sans komona bino pe sans koyoka mongongo na bino. En tout cas naza na mingi ya koloba te. Bino bisika bozali ngai papa Robo toujours valeur na honneur o napesaka bino naza kopesa yango bino. Merci koyo naza komituna ndenge panzani boye bo Dieu ekei partout na bato badefandaka Karine Mokonzi na yebi ndenge bazo sentir te na yebi te maloba oyo bakozwa po badefendre Karine Mokonzi nani akopesa bango makasi wana po bakokosala yango pamba te awa makambo ndenge yeboye na yebi eloko na koloba te eloko nini na kokoloba pour le moment na kokoloba nloko moko te ebongi na tika kakawa Karine Mokonzi ye moko asala ba démonstration pote makambo ebongama na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc bah ça me t'a la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc bah ça me t'a la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.